kaka ai etumba na ngwaka opika pende di eloko yango bozelaki eye sango ya mokwake ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena e. Désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine, veut dire lundi na jeudi, bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa, kasi bavol yango pe na avion bimpuka te, kasi na Airbus A320. CAA elengi e bangwaka e boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon. CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Merci pour votre bébé sur la télévision. Nous avons pour la info, la journal, il y a peuple pour le peuple week-end et là nous avons voté la journal pour nous que les Congolais belé bakende ko voter mon la mercredi 20 décembre. Partir il y a le lot la vendredi 22 décembre situation et zandengeni héritier mapinemi après ce nouveau précision. Mercredi 20 décembre, ndenge ezelamaki partout dans la République démocratique du Congo selon calendrier la commission électorale nationale indépendante de l'élection et salemaki bisika ebele na République démocratique du Congo. Batu ebele balekaki pona ko voter engouement ezalaki par-ci par-là pona nini moto nyonso oyo azali congolais alingaki aleka na urne pona ko voter candidat président de la République, députés nationaux, provinciaux pe conseillers municipaux. Ndenge moko pe tomonaki candidat président de la République balekaki pe ko voter loko la chef de l'État sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayulu, Denis Mukwege, Adolphe Muzitu pe mosusu balekaki pona ko remplir devoir civique na bango. Ndenge moko pe population atondaki bisika na bisika pe file d'attente ezalaki bisika ebele. Kasi constat mabe ezalaki ke opération oyo ezalaki na irrégularité ya ndenge na ndenge électeur mingi balekaki pona kotala bakombo na bango na baliste kasi ezalaki introuvable yango ebendaki mwa mindondo pe lisusu bakit ba machine à voter et komaki retard bisika ebele na ba centre de vote wana nyonso favorisaki désordre po élection eko bati mokolo ya jeudi et pa wapi bisika mosusu bafongolaki ba centre po na ko permettre population aye bana ko participer na vote kasi ndenge eleki na ba irrégularité ya ndenge na ndenge ezali pe kosala ke ba dénonciation ya ndenge na ndenge esalema surtout na ngambo ya ba candidat président de la République oyo misusu bazali kosenga annulation ya ba élection misusu balobi esengeli seni aye bana ko rectifier kasi na nyonso wana commission électorale nationale indépendante na maloba ya président na bango Denis Kadima Kazadi batalisike mokolo ya vendredi na tongo déjà 95% ba centre mobimba basilisaki déjà mosala na bango peseni ako procéder déjà na publication ya ba résultats provisoires pour na kotala ndenge nini le 31 décembre ndé ba kopesa ba résultats provisoires na ensemble ya République démocratique du Congo pour na koyeba nani a gagné na présidentielle pe ba nani ba gagné lokola ba députés nationaux provinciaux pe ba conseillers municipaux en attendant ba résultats définitifs na ngambo ya cour constitutionnelle. Eric Travel, les agences de voyage ya mwana mboka Eric Mwamba basala ka ba démarche ya voyage pendenge na ndenge bolanda reportage ko. Hasta luego. Tango yango oyo mwana kin ozana posa kokende partout na ba pays nyonso ya Schengen na yebisa bino l'homme ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba aza kosunga yo na ba démarche na yo ADG Eric Mwamba elongo na agence Eric balobi boya ebi sa confiance ya sur agence Eric Travel droit ngara binde na bisaki tunanga nini mwana mboka Eric Mwamba alobi bonne année na Noël na yo yango oyo baki bien famille d'accueil eza mobimba na Belgique eza mobimba na France eza mobimba na Italie na Schengen mobimba bambosana te yo oza pe na pose ya kokende na Turquie, Dubaï, Afrique du Sud, Chypre oza na pose ya visa Schengen, États-Unis kokende na yo musika te
agence Eric Ezawana et ratakate sur prise en charge na yo pe eza rassuré. Agence Eric Travel ezwami bango na 11e rue Limete mosika te na INPP yo oza na Tiangu boulevard Lumumba côté ya Masina soki olingi okota na entrée Kimbuta na Mikonga na commune ya Tele ozali sur boulevard Lumumba numéro 44 na quartier Mikonga na commune ya Tele référence CCT non loin ya alimentation régale. Bana ya Funa na diagonale ya commissariat la police côté ya Rekingabwa. Bongo na Victoire 2 na commune ya Kasavubu doswami sur avenue Bongandanga numéro 2 na commune ya Kasavubu na kati ya immeuble PP Center. E bongo yo na Lukunga kende kaka na Kitambo magasin pene ya Facebook. Bongo na rond-point Ipen dozali sur avenue Marine numéro 1189 na quartier Ngomba Kikusa na Binza Ipen en face ya entrée principale ya église de la Porte. Agence Eric Travel ezome mabino likolo bokomela pema. J'ai pris le McDo, j'en ai fait cadeau, j'en ai bientôt. Embouteillage eza makasi kuna na route bypass po à cause ba remorque witaka na Congo central eza ko empêcher batu batambola bongo malamu héritier mapine mi réfléchir pour la vie. Bakumbi mituka oyo balekaka na route bypass bazali konyokwa manandenge ya kosakana te embouteillage tango nyonso embouteillage monstre ezali konyokola bango botala bino moko na route bypass ba remorque oyo eutaka na province ya Congo central nzela kaka moko yango elekaka kasi lokola mikolo eleki ba autorisaka bango bakotaka na ville ya Kinshasa même na moi balongolaka mobeko ya koloba après 21h kasi bakomi kokota na moi ekomi lisusu chemin de la croix tango bazali kokota nzela oyo ezalaka moke botala bino moko bilili ndenge ezali kolakisa esika ya kotia lokolo ezali te population voire même bakumbi mituka bazali konyokwa na ndenge ya kosakana te. Tobanzi ke route bypass ezali nzela moko ya muke atako ba autorité balongola ki mesure ya kokotisa ba remorque après 21h kasi esengeli ordre ezala soki ordre ezali te ekozala pasi pe mawa lokola oyo bakumbi mituka pe population bazali ko vivre ces derniers temps na route bypass ezali eloko ya pasi esengeli ba autorité bayeba ndenge nini bakoki kotia ordre na route bypass pona ko empêcher biloko ya boye ekomaka te. Commune ya Matete eza na quartier moko babengaka Kintsaku problème eza makasi kuna po salubrité eza makasi pe nzela eza mabe. Ritkindu reportage. Tozali na commune ya Matete mingi penza na quartier Kintsaku wapi epai banzela ezali ya kobeba bafulu kutu koloba te botala bino moko mituka elekaka lisusu te surtout pona kokoma na kisenso population oyo bazali kolela tongo pe pokwa surtout pona bafulu oyo ezali komya ba maladie ya ndenge na ndenge. Toza na problème yo moko tala kaka ba mai bafulu soki ozwi boke kuna okuta tala fula munene okende boye bakandi bapoza mapango bato bakoma obimela kaka na batiner mpona nini avenir na biso eza ya kobeba yo moko omona ndenge ezali Kintsaku eloko kaka tokosenga na bakonzi eza kaka lisungi bakotalela biso Kintsaku tala balongolela biso fulu oyo tala fulu vraiment liboso ya lupango moyo tobimisa te koteka ezali te mpona nini salite eleki makasi tobanzi ke bosenga ya population eyokani na matoi ya bakonzi po soki banzela ebongi pe bafulu elongwe ekopermettre na population ya coin oyo bavivre na bacondition ya kitoko. Bavol ya Kinshasa Gemena Kinshasa ici et bandi à travers Airbus A320 premier vol boye bakisani maki kitoko na rapport ya Gemena reportage Nadine National. 50 nde ezalaki air oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse ekitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po ba saluer ba chef coutumier ya ville
ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo babundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres du Transport et de la Communication qui ont mis en conformité. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epa ya ba chef coutumier pour na rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pour na premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 90 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pour na chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier, on va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée de Sud-Uban. tobeta bongo masolo ya route Kimbantie ke cimetière eta nango eza vraiment malamu te trafic pour la kotambola kote kuna eza poser problème pour la population. Aveni babengi Mobutu na commune ya Kimbanseke ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te aveni oyo route cimetière elongwe banda na place Saint-Thérèse na commune ya Njili kino Kimbanseke ezali vraiment impraticable botala bino moko surtout ceux qui au commis déjà na niveau ya Dokolo au commis na niveau ya Kimbangiste hôpital au commis na niveau ya Wenze ya Ngandu ti komata na cimetière ezali pasi pe mawa botala bino moko calvaire oyo population avandi na commune ya Kimbanseke azali komona memba moto awa po eleka ezali pasi pe mawa bino moko botala bawewa ndenge bazali ko défier à part bawewa mituka kutu esuka kaka na niveau ya Wenze ya Ngandu esika maison communale ezalaka kala moyen et matati na cimetière ezalaka te bo imaginer soki bato babeli esengeli kokumba bango ndenge nini kino kokene na hôpital to mwasi soki azana pasi ya kobota ekozala ndenge nini na commune ya Kimbanseke ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge atalisi pasi na ye Tiba matiti likolo kuna kota kola beya mais les ministres au monde ba chinois bazwa ba biloko na bango nyonso bazongi sango oto ko sala te ba pesi sombongo te ba twa souffrir la mai résidezo ba tio omba les ama ya résidezo résidezo ba tio to boka so ngo solution te nzele baby mais to lekeza te ba twa souffrir tobanzi ke ba autorité bayoki bakosala makasi pona ko réhabiliter route cimetière boye route cimetière na commune ya Kimbanseke impraticabilité na yango ezali ko nyoko la population oyo azali obligé ya ko beta makolo ba distance mulai kaka pona ko kende mosala tope kelasi soki l'état a réhabilité yango et kozala malamu poko tika population à vivre na calvaire boye ezali lokola na mboka kasi na ville ya Kinshasa oyo ezali pasi pe mawa nangambu ya route kuna nangambu ya route city train na commune ya Matete banda misala matisiko misala na nesila tepe eza ko causer problème na population o aza ko lekana côté kuna mituka po elekana eza pe problème héritier mapini masala qui constat pour na bio
Nzela oyo bozali komona babengaka yango route city train lelo ezali kobengama nzela ya Bralima na commune ya Matete. Mikolo eleki ezalaki ya kobeba makasi misala ebandaki pona kobongisa nzela oyo ezali raccourci bamituka ezali kouta boulevard Lumumba ekoti na petit boulevard na commune ya Matete ezali kosala raccourci na quartier Banunu Malandi ti na wenze ya Matete oyo ezwami na grande route kasi kobeba na yango esalaki pasi mingi commune ya Matete ekomaki na banzela moko limité babandaki kobongisa pe basukaki na nzela ebotaki na yango matiti même ndunda ebotaki na nzela oyo surtout côté ya virage ya quartier Malandi toujours na commune ya Matete population alelaki makasi balobi misala ezongi kasi suwe ya population ezali komona misala ekende ti na suka maloba nanga ezali ko bazosala boye bakontinue yango esila ntina suka tomona ndenge esalami malamu ndenge nzela ebebaki oloke bino ezali asobi otemika awa ozopama otransport ekisami mesole nzela ekobeba oyo transport foke etiki ntango kuna mesole ezali mwa avantage mpo anini ntango oteka na biso oteka biso ekozwaka malamu bandako mpe ekozwa malamu ekoma baprimo ya bien bato balembo ekozwa kote mpo mikuluna mpo eseza te tobanzi ke lokola misala oyo e répondre ekokende vraiment tina suka pona ko permettre mituka eleka malamu na route ya Bralima ex city train kokende tina wenze ya Matete soki ezali ya kobeba ezali ko permettre mosala esali malamu te mituka ezali koleka malamu te ba moto kutu koloba te zokande yango eko permettre circulation ya malonga na commune ya Matete tobanzi ke mikonzi bayoki bakosala makasi pona kosilisa misala nyonso ya nzela oyo na commune ya Kinsenso bazala problème makasi na kambo etali nzela eta na yango eza malamu te pour un problème pe mai eza ko poser problème makasi pour la population reportage ezali kosala bango pasi po banzela ebele ezali kosalema kasi awa na commune ya Kinsenso mawa pe désolation komona bakonzi ya mboka ko abandonner bango kokipe bango te banzela pasi mai koloba te courant wana kutu bosana yango awa kutu na morgue ya d'etat bibembe ekomi kopola po courant ezalaka te bana ya Kinsenso baleli cri d'alarme morgue oyo ezali mpona biso nyonso tozali ana ville ya Kinshasa tikomna obangisa morgue oyo bibembe ezopola kopola mpona nini nzela ezate Kinsenso ezali pe na posa ya kozala désenclavé lokola ba commune mususu bakonzi ya mboka botalela bango solution na makambo na bango. Rédaction info linga la journal ya peuple pour la peuple et meko lobela bino concombre bien fait ya concombre ezani Nadine son reportage. Concombre ezali légume moko rafraîchissant oyo eregorjaka vitamine pe minéraux essentiels na bon fonctionnement ya organisme jinango à 96% eza na ba vertu diurétique pe drainante eza na fibre concombre et participaka na bon fonctionnement ya transit intestinal na oyo etali ba bienfait ya concombre bo simba ke concombre eza légume vert oyo eza renfermé na cucurbitacine na ba propriété anticancéreuse grâce na antioxydant oyo eza nango concombre eza astuce ya makasi pona ko perdre poids po eza na 96% ya mai pe pauvre na calories concombre écartaka ba maladie cardiovasculaire po eza na fibre magnésium pe potassium trio de choc oyo eza très efficace po ediminuaka pression artérielle kolia concombre cru na poso nango et apportaka peroxydance oyo et réduisaka cholestérol na oyo etali cosmétique bosimba ke concombre consommation nango et kolisaka suki et eliminaka teint surtout soki osangisi yango na yaourt nature a opakoli yango pendant 20 minutes okokoma na teint moko uniforme pe efongolaka bapor concombre eza calmant naturel esilisaka stress esilisaka solo ya monoko to mauvaise haleine
il suffit appliquer yango pendant 30 secondes na monoko esilisaka estomac elongolaka barite esilisaka trouble digestif mingi kolia yango na poso na yango po eza na pepsine oyo efacilitaka digestion. Concombre eza légume moko malamu oyo ekoki soko mokete kozangaka na bakuisine na bino po eza malamu po na loposo motema pe estoma na bino. Ozana pusa ozana na santé moko ya kitoko mwana na yo aza na santé moko ya kolongono yebaka kokomela potopoto diaming. Une génération a une autre choix ya potopoto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi esalemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Diaming ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino bakola na intelligence pe bokolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na diaming lia otonda d'une génération à une autre. Motono sangi ala tesapata kitoko pe ya qualité na ba fête o ya Noël pe ya Nouvel An yeba ke place sur ya kosomba sapato ya qualité za bongo et pa ya Papa Griffe aza na 7e rue limité Petit Boulevard. Reportage. Papa sinangai e utako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika eza se moko na 7e rue na commune ya limité na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebinga na Kombo oyebinga na Elongi oyebinga na Moussaba. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na limete toki na premier ministre ozalaka nayo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Tchanga Maboko, on va diminuer le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si vous avez pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, Aoluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un Argentine au delà. Adjoint les alliés chez Goko Moulumba, fils gouverneur Argentine au delà. Nous avons même bonne foi. Alors, nous avons pas chef de l'État. Nous avons fait mon compte. Nous avons dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit on va devoir dans la salle ceux qui étaient dans la 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur mon ambassade d'Ador à Kekele pour nous dans la présence de la salle nous avons bien organisé dans ça avec Kanda nous sous l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais Mali ko soutenir un avis. Bon, je comprends. Tant que client ne soit pas d'accord, on va pas Griffe Mawa, on va dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala la fête, au dia battu, sur la fête, la tara testa Awa.
ozala oza na mariage lata awa oza na sapatu ya monene lokola ilki yaka na odimini yango koma lokwa emoro ekoka yo oza na oyo lokwa emoro olingi koma bolite lokola ilki yaka na osala ngo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi mosala oyo comme il se doit otaki bate eza te oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandale ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela bozalaki ebele mpona kolanda info ninga la journal ya mpe mpona mpe bosepele na journal opesa merci na Igor Tingi azalaki na nsima ya caméra Fabrice Lundombi na montage supervisé Simon Kepa héritier Mapindemi au revoir ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji mpona bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena e désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango mpe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka e boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona mpe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala